pour moi, mon taureau, ça n'a pas ma bébé, mais il prétend être serviteur de Dieu. Comment ça? Comment ça? Biso, Zabana va pasteur. Hein? Tout ça. Natika là, on a pas de l'eau, on a des bêtises, on a des pasteur. Ok. Place où on a un combat qui pasteur, on a quoi Luka à se repentir et puis à se miséricorde. Yanzambe, comprendre, à réparer na batunya, so na pour na Luka pour garder combo wana, pour na finir ça comme Yanzambe. Eh, la fongola boy papa. Oh, boy. Oh, dis le monde. SB. C'est depuis quand? Ok. Rien. Si on a la moussa qui est nini, présence à même si c'est ça qui est ça qui na chama kelele ya osaba jide. Dikolo anani? Ya tipa wana. Ok, tipa wana mutasaki ba makambo tu wana. Siko ko sala bongo pour nini? Ezaki ambition ezaki nini? Ko détruire SB tondenge nini? To biso ne to lobaka ke SB pesa kambwengi ya bientôt changer langage tondenge. Nega zara ke mukolo loko soka zate donc batika la sala ba makui na sima voilà c'est que ngana la la wango pongite nga fona benga bengi na bengi nani papa na biso nani rock lumbu na bengi pa na bi est-ce que au par hasard au salaire to za nini abi nga pe na yebite papa na ngai en tout cas makamnyo so réclamation nyo koza nango pour salango et pas ya mams abinga moko na osalango comprendre soki yo po solana o solo lenga na bien problème te na osolana na koma ki kutu ko penser les kutu et papa rock kutu mabe ala muta sali mangambu tu wana muto uto tanga ye muta sali yango sikoyo est-ce que bike et comme ça il libala nani ya na dévoiler en dévoiler quoi papa tu tu ça na tenté ko luka mabe te ça là et obi ke et comme ça qui et chaki moi matata na ko loba on a na zango na extravagance chaki moi matata na butu moko entre mabidi na moi sina Aminata. Ah bon? Et voilà, merci beaucoup à tout le monde, à tous les abakouk, à toutes les fanatiques qui a Clé Média Télévision. Abonnez na biso, continuez toujours à s'abonner à Clé Média Télévision. Télévision, il y a Tonton Irano, Tonton des abakouk, et puis Topesi Maxime Mingina, président Yoshua, président de tous les abakouk depuis Canada. Et puis la communauté congolaise, nous sommes pour le monde du théâtre, Basudianagango, Tolobi. Tokota ebele na télévision oyo boko ratete kozaba info en tout cas na muzindo kaka ne to lobaka ya mopia tolingaka baradio totoir te tokota na muzindo ya kozula bino ba nouvelle. Merci lisusu na mama Sila Bisa, le bon retour au pays balobi quelque chose se prépare déjà na SB bozala déjà scotché branché na SB bozala déjà eloko kitoko o bomona ki ba danse du moment balobi eloko sika yango na mama a présenté bino kaka comédie nenga saka ngona na kobina en tout cas et c'est pelisi batutu kande to lobaka rejoindre ngwanzo motema Daniel Mandombo sans oublier mama Elimbizi mama Zozona End mama Kati Kaniki bozawana pona kolanda biso en tout cas lelo tozana fâché Kalombo pourquoi pas aloba tozue penza mo mikolo ebele alobi Clé Média Télévision ezanda kunaye a toujours si à dire si peut-être un message moko important ali a couper ça tozalana tonton fâché tonton les abakou tozalana e pour nous meka ko éclaircir bino nyonso ekolobama na réseaux sociaux sans plus tarder topé simbote na tonton fâché Kalombo tonton fâché bonjour Irano Kiala bonjour na bande ko nyonso yo bazuli bakwa kotala biso bonjour na ba fan ya chaîne Nabiso Clé Média Télévision. Clé Média Télévision. Donc bonjour à tout le monde. Voilà. Tonton fâché, plaisir tozango ya koyambola moko alelo et message mo kozala na batutu bazui libakwa kolanda yo parce que c'est la première fois ba yamba na Clé Média Télévision, message no ko passer na bango et puis si un mot par rapport à la télévision ya biso kolo bani. Ouais, ngana kosenga kaka na bande ko oyo bo s'abonner na noter okuta na émission
na chaîne Oyo, il y a chez FK Fâché Kalombo Nabino. En tout cas, s'abonner massivement, surtout que Tonton Irano, Aza, Tonton des Abakouk, donc na Bengi Babakouk, Belé Boya vraiment ko s'abonner pour Bino, Kop Nabino Yangwana, ya ko pousser, ya ko propulser, bande Rognon, Soyo, Bazalara vraiment à bon terme maintenant, même si la Bissau Beckham, donc il y a théâtre congolais. Donc en tout cas, on a bengi bino bo s'abonner et ça la plaisir à trop. Voilà, merci beaucoup Toto Fâché, Toko Tapenza, Namo Lisolo et Longo Nayo, mingi to monaki ba film ezamo ebele au jouer na SB. Ouais. Plaisir nous andenge nini toujours nengozo pexé ba to ebele ba pesa ki o chance te mais ba lobi en tout cas to vandi to message na Toto Fâché na SB ezanda kunaye malgré bitumbele ka bon ebele ba koteri bah, faux témoignage, mais jusqu'aujourd'hui, on me tenir toujours, permis d'en grande sœur na yo, message nous kolo bana ba fanatique na obalanda ko mingi na SB. Ouais, nga na lobaka na bango musalo eza musala nzamba pesi biso. Donc tozo sala ngo malgré ba bitumba, malgré ba biloko ka nyonso oti ko citer, mais on est là, nenge ka bekama o pesa biso chance. En tout cas, on a c'est la KP à Sancerre, il y a Rolobanaye, merci. Coup de chapeau, na épée na Moussala, Zosala. Et puis, je suis fier, il y a Kozala côté Moko Boyo, Magui Zalarate, le côté Zalarate, Keto Zalarate, Mouté Mamabe, qui est bandé comme Sousuba propulsé, il faut qu'à Moutou Songolo. Donc, Nakumi Saranzame pour naza côté Wanate. Voilà. Biso Tolingaka Kabolate. Et voilà. Donc, le rôle, si la Bissau Azamutu yo azara na problème na batute, Azamutu ya vérité, et puis azo kende na musala on esprit moko ya bien, esprit bande konaye, ba se propulser, ba zala vraiment batu ba kele laté, ba le laté, ya on moni pe a chapé mwengi ya bien. Donc en tout cas na pe sara nzambe merci et puis na lobarasi la Bissau lopé, merci na ndenge a pensaka na garçon Oyo Fâché Kalombo. Voilà, on regrette par rapport au Nengue peut-être Bakolo limité bino, qu'on soutenir peut-être ici la Bissaloué comme Misalo l'artiste moko limité, comment qu'on soutenir quand des moko tant que l'artiste baza ebele dans yo moko boy et limita kayote na ko soutenir ndeko si là. Te limita kanga ite parce que moni mokili eza nango na ngana mona ngo loi ya nature. Parce que tango na époque à Jésus, tango azalaki, je crois bazalaka ba disciple bazalaka ebele, mais aponaka 12. Aponaka 12. Tokolo baki Dieu était injuste. Non, je comprends. Donc ezalaki moni tango to sa musala oyo et senga to atana vika nde to vivraka. Si il faut na tambola na mutu, il faut mutu moko bo oto yokani na ye. Mutu moko bo oyo aza soki nga na mutu mabe, seke na olika peka mutu mo ya mabe azala pembe na nga poto tambola to sape na makambo ya batu mabe. Bon, mais sikoyo soki na za mutu malamu na olinga na tambola na mutu aza mutu malamu poto sa makambo ya batu malamu. Voilà. Donc côté wana na regrettera na elo côté. Na regrettera na elo côté po et ça peut coûter moi bien pour que bisa yo pe na ba danger mususu moni ko kende ko nyata ba place mususu pour ko ki pe ko nyata te zo comprendre ça peut na ba place mususu bande ko ba kenda na gentillesse aya kenda na gentillesse mazongi na kanda zui ba décision na nzela na ko kende sukuna te na ko za sukuna te et ça arrive comprendre donc ngai yango na uto loba wake ndenge na se retrouva donc na za pembeni asi la Bissau Beckham leki oyo ye avant na penser que ya benga ye tango na tala rapé ndenge mambango ye ko kendele ndenge place o ya mitelemisa na lobaka en tout cas bravo na lobaka en tout cas merci na ko regretter na ngote surtout ngai nazana nga mutoyo même Yves Lubamba banda ko tu na ngai fâché mais na mona bande ko na yo baninga na o babenga nga trop to bande ko no pe mususu na mona babenga ba chaîne mususu po ba cha bango na ba filmer mais yo sala ngote pona nini donc nga ba bonga eza façon na ngai nga oyo nakutani nango nzamba pesinga yango na osepela nango comprendre na sepela na mukio na za nango et koluka ko benga wana eza ko kitisa ba valeur moko boye zo comprendre obengi na esprit ya bien po
au moni que ndeko aza na bâton de commandement akoki kosunga yo mais ebaluki ekomi matongi ekomi sujet ya kochola donc toyoka makambo ya ndenge na ndenge ya ebele oyo ngai natala boyeke te nakosala ba makambo oyo te donc soki na ozana nzala na ndimi nzala nanga soki balobaki o azanga succès pona yango pona benga kite na ndimi na zanga nanga succès zo comprendre voilà maintenant zala ne place ya mabete donc lelo yo tozalaka déjà avant ba divergence ekota tozalaka déjà ko comprendre que théâtre na biso et yamba batu mingi ya mabe donc lelo yo ndire ko tamiser wana et salema donc yungulu quoi voilà salité tikali na se voilà et puis sa différence ya ko comprendre que o salité oyo nde pena eloko oyo ya malonga to tant to yungula ki tozali na posa to lia vous comprendre donc pembe na mwindu to ke nango ka bongo mais par rapport à ça na kati te fâché kwa lombo nangi pe ko rappeler bandeko ebele ezaki na époque moko to bandeko subir ba phénomène ko boka na maladie ba liwa ba poison ça veut dire que batu ba bane ko miye baté place ni na ko vanda c'est ça ko se mélanger na keto zo baté tout comme ça pourquoi parce que ba comédien ba vivra ka mingi na rire jaune vous comprenez na ko ebisa yo ndeko nanga irano kiala lelo bandeko mususu bakufa po na nini po bayebate nani na olia naye nani na ovanda naye nani nazo betele masolo nanga zo comprendre parce qu'on a lelo e koma pena ke mutu to koma na yoyi ayeba ke place na oni atate place na okendete soki au koti neti ba matanga o ba comédien zalaka bokuta na circonstance moko boy na biso nde okuta ba ndeko mususu f yande ni na ndo luka yo pesa numéro na yo pesa donc on va boy na matanga ngo boy ta mususu ata 5 à 6 personnes ba sengi yo ba numéro mais ozeli siko ovandi ozela numéro ngo so ba osana ngo nini ba benga côté mais so okuta so matanga mususu bazili susu mais on va tout dire batu mo ba vivre na ba hypocrisie dans sous présence na yo monika boyedo amona elo ni na ko sa ta ko solution ni te tika créer ataka ki aluka ki yo asenga o numéro vous comprenez c'est ça les comédiens voilà ya moni ngai na mona ke ba musicien ba rapena ba grand esprit ba musicien ba vivre ka clairement o ba yo kana te o ba une émission OK na tout droit ya moni ba musicien belé ba mona ba comédien ba yuma voilà comprendre o ba comédien belé ba tambola na sima ba musicien o mona pena ke musicien na ozo bango o ba biro o ba tamaboke ba biro comprendre bon ani ba mona ke bangonde ba grand esprit pour ba comédien bazana ba hypocrisie trop ba libeloko tikate salade boyete tikate tenga na ba polémique wana te mais azana ba makamu na mutema on comprendre il faut aloba mais osala te sika na fa na ngona kufa na otala to vivre la vie moko biso to ba Mario te poza na 3 vies après gamme au vert te obi je wana no Nintendo wana ya Mario donc alors on a 3 vies après gamme vert keba na libulu so biso to na 3 vies te to kana vie moko alors il faut tant moni ndoki balobi sa nini belela comprends tant mutu aza mabe pourquoi ko kangamane pourquoi ko sala ba hypocrisie comprendre ya moni bandeko belelo bakenda lelo bazonga sous terrible bakenda kufaki na erreur nini kufaki na ni kozonga te poza ki erreur voilà comprendre donc lelo yo eza ba biloko ko regretter te soki pena batu ba comédien baza ko réfléchir bien ba ko comprendre que te biloko boye ezolakisa ke ezaki na ba biloko mona se comprendre il y avait des soubassements siko lelo zande siko dévoiler pour tant moko bo to banda ko leka ba émission avant kutu ba marambo to banda déjà ko loba ke monde na biso ba comédien to lingana raté et banda ko yemba maintenant c'est ça banda ko loba ma parce que lelo yo yango yo comment ko dévoiler ba miso ba banda ko ya ko contredire oh non eza bongo te to lingana ka non to za boye te ko kabula batu botika ko kabula batu est-ce que nako biso irano kiala nga kala lisolo moko boye ba ve na biso mo mibale ba comédien ba yo tala biso mutu na betela lisolo azana Turquie moi na mai nanga donc tanga kombote po relaxa ki mba mo batu ba comprendre que non lo ba nazolo ba ve moko boye ba ve wana
baya boye na pourquoi moka ba 17h boye baya ki fallait ba sala soki mwana mai kisa bokoko parmi ba vemi bala moka sala kisa bokoko mais ce que bayeli kisa bokoko tant ka ba siminza ba umela ku tuté ba sala pas même 10 minutes mais tant ka ba ke mwana mai azongi oyebisanga ke yaya oyebi liloko ba vio ba oloba na dini abi o il faut na éviter yo za muluba tribalisme tina théâtre yoza muluba okoboto nga pe groupe ba nini ba bilo mo ndenge wana ba vie ya théâtre na oluba ba vie ya théâtre donc ba mafuta ezaka na tanga pene intel moko akenda kutangola moko azao comprendre ba fu ba koloba biloko boye pona nini ka pamba boye dokuta na raté tozala raté nini te donc ozomona ki mutema mabe moko boye ka pamba boye so neti ba via boye so na vandi na bango po ba okebisa na masa nanga so nga na vandi na bango na obika ba papa odi comprendre ba comédien c'est ça nga nazala na Chico Pululu pe ya sonam kaka ba vie wana parmi ba moko na bumbu aoloba nanga bi wana tangu Pululu ekomi makambuke ba producteur ba komi ko diminuer ba nini tokutana na nga chef ya répétition mais après kabale ya bato ba sala pona diminuer Pululu ba ndenge nini yo kasko langage pour comprendre ba comédien bazalaka na Pululu baliaka na ye biso to vandaka to yambaka bango to mona ndenge Pululu a respectaka bango mais via zolo bananga bi Pululu fa mona ka bon est-ce que na ba film nyonso ne za ne senga ki zenga sala comprendre est-ce que c'est un qui zenga zala au bunda sali nini na ye comprendre alati personnage na ye wana zo sala ke aller saper famille na ye abunda marambu na ye donc zomona ke shit ya mutu bazala na ye basekara na ye baliaka na ye mais ezo sepelisa bango comprendre on mona ndeko na ngai to ebi makambo ebele il faut qu'on évite il faut qu'on évite la place où on y a ta mine ou éviter. En tout cas, ça fait mal hein, na témoignage Fâché Kalombo ko expliquer li kambango ya Chico Pululu bato ebele bazaka nango ti lelo ezaka pona histoire passée à Chico Pululu te jusqu'aujourd'hui ba genre ya bakulutu ba leki pe ba ali ya ndengwana ka yeneni est-ce que film nyo singaka mutamaka sazala to ka ba masolongo est-ce que film nyo singaka ke Fâché kata elamba to ka pe ba masolongo. Mais pour vous dire que non, Fâché Kalombo, pour ne pas être porte-parole à Fâché Kalombo, azaka capable de servir bien la parole et bien son work beaucoup tchelaye. Tout le monde a parole et bela sala, ya moto afulu, asala parole et belé. Je suis pas là pour nous témoigner la qualité à Fâché Kalombo. Mais en tant que réalisateur, nazana maîtrise wana na ba film et belé tout ça na Fâché Kalombo. Au monde que au pays ça est génial, ça trop simple à recevoir en gros et puis très facile à capter. Merci beaucoup na bato nyonso bazana kati opération Tombola Star na yo o baso soutenir Mam Cécile to lobito continuer toujours na ko contribuer na $1, €1, 1000 €, nyonso zana ngo besoin. En tout cas au monde ko se sentir capable de soutenir ndeko no sila bisalu kota likambo ngo balobi 5e anniversaire bientôt là na SB to ko zo ba date. Ebele bazo benga ba date ngo za pour quand tonton Irano tout consort biso peto to ju date. Monopole ezaka na Mam Cécile yende mtazana qualité ya ko déterminer biso quand est-ce que anniversaire wana ko zalolie to koyeba isika to koyeba makamno sonenge koleka mais o eza important na tango boye to contribuer na ba moyen na biso to ali na ngozali ya bakuku ya solo zali vrai abakuku de père et de mère viricité koya comme infiltré pour to koyeba to ko détecter d'ailleurs kutu na événement to kozala na pareil o ko détecter ba faux abakuku. Appareil on est kozala pona koyeba ke ba o ba faux abakuku ba yaka na ba faux compte je suis abakuku mais tonto fâché le loko alobi to koyeba oka mukolo na ke yondo mto sala ka continuer mabe. En tout cas tozana besoin bato bazana souci ko contribuer na SB na avancement ya chaîne na biso et puis na artiste na biso tozo beta lisolo kaka ya SB comme société te mais tozo beta lisolo ya sila bisalo tant que personne oyo azo sala musala ozo défendre biso na ba valeur. Tonto fâché na habité un mot par rapport ya Tombola Star na yo o eza slogan na biso ezali vraiment objectif photo ali nango na 5e anniversaire SB bokolo bani. Ouais, nga naza na confiance makasi ya Baba Cook pour namona au moment ya ba nomination awa
Beckham Nengazala nominé et puis a remporté le trophée yango. Donc nous sommes na force ya les Abakouk. Voilà. Donc neti marambo ya tombola star ya marambo mikie et pas na bango c'est salamagi nango ici la qui les kaki réussite totale. Donc voilà. Toujours rappeler Karabino que tombola star na bino 5 ans yango ya existence ya SB. Donc en tout cas bon manifester lisusu et force wana. Donc ndenge kaka irano kia la alobi que appareil moko ozala pour na ko détecter bafo Abakouk. Donc boke ba quoi bino bafo ke babo ozala dévoiler jour wana yo sa mabe quoi. Mais soko pe olingaka no si la bisalu ozali nani moko fan révolté Abakouk révolté yeba jour wana soko bongwani ozala le bienvenu ou la bienvenue na kati ya événement wana quoi. Voilà. Merci beaucoup tonton Fâché bato belé bazo cette initiative bato belé pe ba na ba proposition na bango salama na stade ezonga na boye na ebité nyonso ko utaka na mamsi moko ninga ko réfléchir likambo ngo ndenge ko salama to ko cha mupepe bolo bate ote bazo sala lokola te biso to ko sala kaka makambo e salama na nuti si la kendaki Mali asala kendaki Ghana kendaki ko remporter ba trophée wana ezaki ya ba congolais te. Pourquoi les lopes comme ma biso quelque part avec et tout ça on libana mboka. Et puis je vous signale déjà que maman vit à Lobakiango en pleine émission. SB international. Ah si tout va bien. Tonto Fâché wana na pe pour baké tournage pe basongi. Nanu salamate to sala on car na boka c'est même ceci là et puis na ba partenaire nous so ba ko soutenir SB et ça capable et ça peut possible. Alors tonto Fâché to ko ta penza na moi li solo o ezobeta mama kasi. Yandeko ou azaki comme partenaire ou soit collaborateur ya mam sisi azaki libanda ya mboka ndeko lishima lelo tomoni ndeko moko ya mobile artiste comédien collègue na yo aye ko dévoiler mo ba vérité belé otoyeba kité pona ko loba ba pratique ezaki ko sala na bokeseni ko fina ba artiste mama Thérèse asoki lelo bazaki ko luka ko déstabiliser na SB zaki di yandeko ou aza comme pasteur azaki ko finaye na film mo basalaka maman Thérèse il fallait pas revendiquer droit na ye en tant qu'artiste yo pozwaki muto bande ko jouer pe na bokeseni o jouaka pe na ba époque ya azaki ko simba SB na habité ozala pe victime na likambo ko dévoiler biso lelo pour to comprendre pe que non il y a beaucoup des artistes pe basibira pe moi pour même pemé na ndeko est-ce que ko témoigner mo lo moko d'abord na rosenga na yo irano kia la en rectification par rapport à Neozobenga Ndeko. Na habité muto azan ndeko akolinga osala ndeko na ye mabe pour quelle raison? Bon ndeko na sensa kombo pe kombo neza ko ndeko ndeko lishima. Ba kombo eza. OK ndeko. Kata mbamoka lobaka o lobi wana. Donc comment ndeko wana te po ndeko to no benga mutu ndeko. Et la qui si azali azayanga izo la kisaki wana nakoki osala mabete donc il faut na kanisaka malamu pona ye mais koyoka ba masolo oyo pe komona neti eloko otuni olobi ki eso nazala victime ya na ba acte ya ndeko wana je dirais oui ah bon ouais nga nayebi soki nani mutu wana les messieurs là voilà na ebi kala tant toza na ba chaîne na biso lokola ba Top Vision ye pas ki pega moi pembeni na chaîne na ye wana basala ba émission ba yambaka ngape na émission et puis ba film na bango pe j'étais là mais à un moment donné après na mona nanga disparition nango total quoi voilà mais eloko koyoka babiloko azosala oyo nga faute nazopesa neti nanu ba artiste comprendre ezana batu mususu oyo to recevra tozozala na ba complexe na bango moko boye parce que ya avandaka soki pe libanda mboka soki ndenge nini okomona komi koluka ko diriger okoluka osala soki nini yo zondima pona mwa ba 100 francs wana ya omona ke neti muto oyo akomi na ba audacité neti mutu lokola yana Thérèse
aluka a revendiquer ba droit na ye ya luka finaye po ye mutalakisa ye musala tonde ye mutakomisa ye Teresia na théâtre ya mboka oyo toza combien parce que pona obimisa kombo obimisa mutu ce n'est pas facile alors mutu a revendiquer ba droit yo oboya etant que nani wanani réalisateur a Jackie oza nani na ebite osala nini vous comprenez osala nini neti ngati lelo nakana bon nakoba ndeni kanda te mais en tout cas so ezaki un jour na moni bona lobele faux oui pona nini tokenda film ya suspect film ya mboka ya SB suspect voilà je crois film on a sorozo se rappeler to tourna biso ekiri tozalala validaire Mabidi Doudou Soupou et puis Samba Manioko Fritz Nangai le roi 5 otozaki ekiri moko to tourner film pe bi taka to tourna ngo pembe ni kuna so ya ba Kongo kuna oyo banana banako kende ba film ya SB film musika na kende si je me trompe pas même son razarate voilà même Sazalate azana mikili voilà to tourna papa ti butu nakata mboka ana courir raté tozo tourner bande ko ba mona filmer ba maramna oloba alors c'était ma toute première fois pe na mona SB et fouti mbongo na enveloppe enveloppe on a gagné signé tezake ba honorer enveloppe mama bongo te ba honorer or que ça bina que enveloppe inde po ya ke kende ka bete lokake kuna donc na place ko fungolela ngo bisoto zalati on a piqué crise à piqué crise à piqué donc etali bisoté on comprend mais enveloppe pesa na cadre honneur bazo honorer babo ko sala ndenge kanisa jango bongo neti honneur banini on se comprendre parce que même si kutu moni même si mbongo déjà wa pesa kawana ala so apesi ne ka boye sans enveloppe ezara déjà honneur voilà on se comprendre eleki na enveloppe sikoyo na yo tala na bi SB changer boule et comme dans enveloppe lisusu po ezala da likolo voilà na confiance na pas enveloppe taka musika te utaki fungola ngo boyo fungola na eti parler na komo beta da mama kanisi awa pou kokoma na komi parler na kiti pe saki ba za bongo na SB tongo zui déjà webi kete ya parler ya kofuta parler zali ya provision zali to kokuna mututu aka kuna yebi ki wana kuna ki et puis mingi na kati yote balaka déjà te papa nazo ya kofuta ndako na ke tournage ya SB voilà donc pe papa le bon aka ke tournage ya SB ala so tuni ya nani papa wana kofuta mai to courant kende SB comprendre on ba ba SB dans komi boye esprit kaka bon na fungola kaka enveloppe on na zoka ni nanga ekota na nini enveloppe ebwakama otinela okuza somila na nini na kwa na fungola boye papa boye nini nini na mona SB c'est depuis quand rien si ko lo la musa kinga za nini présence à mam si esa gini ezate na kini abi ok lo wa ndeka zaka ke mukolo lo soka zate donc ba twatika la sala ba magui na sima voilà c'est que ngana la wango pongite nga fona benga pongizo yate na bengi na bengi nani papa na biso nani Rock Lumbu na bengi pa na bi est-ce que au par hasard au salaire nini abi ngape na yebite papa na ngai en tout cas makambo nyonso réclamation nyonso koza nango fo sala ngo epa ya mams abi ngambo na osala ngo comprendre soki yo po osola nae osolo ngape na bia problème te na osola nae na koma ki kutu ko penser kutu papa Rock kutu mabe ya muta sali makambo tu wana muto uto tanga ndeko ye muta sali yango sikoyo est-ce que bike et comme ça il libala ya nani ya na dévoiler yango dévoiler ko papa te to zona tente ya koluka mabe te sala et obike et comme ça qui et tchaki moi matata na koloba pona na zango na extravagance te tchaki moi matata
na butu moko entre Mabidi na mwasi na Aminata. Ah bon? Mabidi na oui. Oh. Aminata ayaka tourna na SB. Ayebi da mbwengi ndenge zala. Mabidi pa yebi ndenge mbwengi zala. Siko Mabidi ba garçon kimia. Comprendre? Amoni na ye ah bon. Akumisika nzambe. Ngaso na boya ko kumisa nzambe. Oh. Na eloko wana Yo kumisa inani osata. Na kumisa nzambe te kiba ete da tunaki. Oh. Comprendre? Mabidi siko amoni kage ah tanga komi na ndako. Oh yaka couple. Nga yaki couple te. Comprendre? Nga makambo suke na songeli rock mais hier sikoyo tangwa he ndeka système ezaka ya couple vrai couple nde tambolaka transparence maman na uti boye tala situation yango son père a fungola boye ko ke ngono na ko yo uti tournage ya SB na uti tournage ya SB c'est le combat osali kata kokombe ou soit uti tournage musoko sanga ya kombe c'est ko sali kata kokombe na kati eloko te bani rien sko bo imaginer kaka moi si sikoyo ao pensele mobali ke mbongo musu eyete seke koza ndeni ekoza nini o comprendre je vois bande ko bakomi et chama kelele yo saba jete likolo ya nani ya tipa wana OK tipa wana mutasaki ba makambo tu wana sko ko sala bongo pour nini ezaki ambition ezaki nini ko détruire SB tondenge nini to biso nde to lobaka ke SB epesaka mbwengi ya bien to changer langage tondenge nini ozo comprendre voilà yango moni na boyi komba ki ndeko wana o tanga wana benga na kombo na ye katamba moko so asangisa ngo katamba chamba moko mone wana comprendre parce que ndeko akosa biloko bongo ngi pasteur peut-être ko azapi pasteur aza pasteur te c'est que bato ba fingisa nzambe bangwana OK ouais un vrai pasteur a kosa makambo wana te un vrai pasteur a koyuku kozwa ya ye ya poche a bakisi peut-être atila bino ba dim na bino même so akata moko na zomi ya tiene tonga serviteur de Dieu est-ce que pas nzambe mabe ezalaka ata moko ezalaka te siko comment muto kozala ba mabe ebele mais il prétend être serviteur de Dieu comment ça biso zabana ba pasteur hein na tikala omona ba biloko wana te ba bêtise wana te pasteur OK te place wana na kombo ki pasteur wana il faut luka à se repentir et puis à senga miséricorde ya nzambe comprendre à réparer na batu nyoso na pona ko luka ko garder kombo wana pona ko fingisa kombo nzambe te yango zo mona mokili lelo bato ebele bazoboya ko kendaka ba église pona ba acte posé il y a au serviteur de Dieu, il y a au chrétien. Vous comprenez, bah tu vas comment boycotter le christianisme et donc babylone rognon sona pour nani pour ba comportement oyo. Pourquoi que ça la babylone à travers tonton fâché, je crois bien ebele ba yebi histoire oyo parce qu'il y avait des gens ba jouer na gata film oyo suspect. Bazo comprendre directement que ah si peut-être ozoki mbongo wana ezaki bongo te ezaki pona mam cité. Je crois bien il y a beaucoup de gens qui ont été combattus ou vivant dans film. Vivant dans film on a donc éclaircissement yango. OK. Ceux qui ba kanisa ki ote bekam so bekam te. Ezala yi. Comprendre. Donc le petit wana si j'étais mais en raison na onyo soit à dévoiler. Bon na bango nga kota nga na lobi o nga na vivra. Nga na encourager mambo na zala ki tete. Donc ceux qui a lobi ba vérité na lobi yebi. Nga na lobi oyo nga na vivra bandeko bazala ba témoin belé comprendre bandeka olobi ona na film wana donc je crois que na nzela nde bato ba yebelaki nini ba yebeli SB na nzela bato ba niongaki ya kosa ba jeter et puis tournage ah non et puis tala nano esa mana ngata na ba bandala te ba kasavu bwa te kuna ya awana mam so pesa na niveau ya likolo bongo kuna et puis awa pesa olobi ka niveau likolo et bongo transport. Après ça, on a transport. Transport, ils ont un cachet, machin. Katakokombe sans transport. Ah, na transport na kati. Exact. Obi na ngefunga na okala ndako. Oh. Exact. Exact. Oh. Ah. Exact. Nga kutu muta memanga papa lumbu lokala na mwa libende na ye. Ye muta memanga kitsinga na fikine to kabwani na fikine. Comprendre? Après on a zwinga moko na bundi bon na bulka ki bon bon lokala transport exact problème té. Na habité déjà enveloppe pour ramboinga bien na commandé parler boy na mona démonstration vous comprendre et puis siko jour même ça zo ya ko benga pour na film mususu to ye ko sala ah na ninga kina
Même ça c'est skiza. OK. Acte wana. Mais il était muta salango. Ah, quand même apprenant il y avait des artistes au ba murmuraki. Autant de réclamaki. Papa Lumbo aza directement mams. A Beka. Eh, tant on a réclamé. Na komela na ngai nani Bekam te pona boya ki déranger nenga zaki kuna na nini na Suisse kuna comprendre et mais suka ki kake pas papa Lumbo bien sûr que na promettait que na osola pe na Bekam mais na sala ki ngote mais azwa ki ba rapport wana comprendre voilà en tout cas allez-y comprendre que il y avait déjà des pratiques aux zaki mauvaises pour détruire SB bandeko séparation les zaki important les zaki vraiment important. Papa fâché à l'obi kaka pour nous le pour battre le balelo azagi wapi bandaka la po le bango non aza du genre ya bateau pe bayaka te pour nous le mingi à l'obi ngo parce que moni ndekomoka bimi comme témoin ya ko témoigner na mambo c'est pas ça na bateau belé pe bazala ba victime ko koma même pas na SB dia ba coterie et comment il rola un président c'est pas comme kuna il faut okutana donc non tandis que même ça zaka simple SB eza entreprise ya mboka na Congo. Mututu azana besoin ko prester il faut prester pourquoi ko tia ba koka jambe ba kambe belé ba pratique belé et puis koka jambe on la nani yana ou bien ngai ou bien Thérèse na SB eh yo nani ochela yana na habite oko mekano obundisa pe ata fâché bundisi me yana t'es fâché pas le côté na SB na lobi bongo par rapport à ngana yana wana zambiaka wana zambiaka carrière asali wana yango na tuni tipa wana tia koma ba niveau ça ba mambo na koloba biloko wana bongo eza na ebita aza réalisateur nani na monde na Hollywood azala nani otokotala ke ate par rapport à grandeur bon c'est tout à fait normal mais te ce que yango moni na lobika ke ba comédien photo ba komi pe ça va valeur na biso comprendre et pour babiloko mususu to sara na lobite ke yana amikitisa ki yana te nazolo ba mambo na yebi ba comédien belé na pont na lobi ba yebi ba tekaka moi pouvoir ba tekaka nini pona moi oyezo uta wana mona mutu ba gangele na téléphone donc moi sala ezati ba moneka sala ba film ba mona eke yende mutu atournaka so pende ni ba biloko bongo to acceptera ngote so to telemela rango. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est bien dit. Merci beaucoup. Vous êtes là sur Clé Média Télévision, chaîne propre à Tonton Irano, Tonton les Abakouk. Vous s'abonnez, vous likez. Awande, Madame Nabino, vous allez très servir. Merci Nabino, vous rejoignez un partage pour liker, pour aimer. Tout le but, tout le la télévision. Awande, vous vivre dans la SB. Tout le but, ces années-là, nouvelle version, émission et série Bana. Na Clé Média Télévision ces années-là tokozongisa ba émission nyonso ya kala ote na lobaka bon te bolimbisa etalinga ite tango lobaka mutatina ko lobate awa nde tokovivre yango et puis tokovivre ba scène ya kala ote nani ayebaka koleka nani tokovivre yango na nouvelle version tolobi na Clé Média Télévision ces années-là avec les comédiens et les ala pourquoi pas tout ça la musique ezalaka déjà mais la théâtre Toto Irano, conception idéaliste ces années-là. Pour mon la Gilove, nga Suginani, nga Riva, awa kaka na Clé Média Télévision, tu reviens. Toto fâché, tu comme na souka. Il a dit un message moko sur les années important à vous passer dans Babakouk tout bon. Ouais, en tout cas, Babakouk, na moment oyo, nazo senga na bino ka ke loko moko que vous s'abonner na kati ya Canal Doré TV chaîne oyo ya moko na bino Abakouk oyo na Nicolas ozopela makasi na Canal Doré ngabi toto fâché donc kotsa bagag ezokota kuna donc bientôt là tozobanda ba filmer donc na pesi Lady Boss boss ya chaîne Canal Doré TV 4 fois mère donc yé en tout cas ça m'a cambo aye pena un esprit il y a si la bisalo quoi donc aye pena un esprit à propulser peu lisusu ba artiste et comédien et puis mwengi kuneza ya bien kasi
Mbongi pesa ya bien. Donc le coloca ya SB. Azaba pasteur te oba okata na source. Kuna wazati. Non bien mutazo gérer makambo etali du côté théâtre na kati ya Canal Doré TV eza fâché Kalombo. Donc yemoko soto sololi quand on faire tipo na mutu o ma famille bota na ya na ngai eza chaîne eza télévision libérale. Bon eza chaîne na boité il faut ezala libéral ndenge lobi wana les problèmes ané tozotambola na système mambo ezokende mikolo comprendre soko za mutu ya motema mabe en tout cas na tombola téléphone te na benga vous comprendre soko za mutu mobo linga te bato ba avancer na kotombola téléphone te na benga soko za mutu yo opesa déjà tendance ya côté moko wa kuyaka mabe nga faché na tombola téléphone te na benga donc Canal Doré TV eza pona ba comédien naître et puis eza pona ba comédien oyo ba yebi ko respecter pe ko pesa ba valeur ya Sila Bissalo Bekam. Comprendre? Oh bayaka ko français yété. En tout cas déjà ndenge ngana déplorera ngo na ba émission. Après na zusus na bengi ba wana na cheba ko moni que ça sonne mal. Vous comprenez? Donc Canal Doré za pona ba nyonso mitema malamu. En tout cas bientôt ça déjà na ba gag. Obeta Canal Doré na osenga na bino ba cook surtout bino bato bo tchaka mo pepe. Bo tcha pena mo pepe na Canal Doré. Et vous allez dessus on a pensé na promettre bino et puis bon mon écriture il y a FK fâché Kalombo ya chaîne bino et bon c'est la makasi. Pourquoi peut pas retrouver que dans SB l'écriture SB oui SB Gaëtan sali émission si et puis vient na biso pe Matasi ala et à hauteur côté Jean 10. Pourquoi pas retrouver que fâché Kalombo dans SB à cette écriture il est tout le monde na Gaëtan. Ben oui, ça ne dérange pas. Et ça, ceux qui te appellent, il y a Beckham. Et puis, ils ont déjà beaucoup de loba nanga. Parce qu'il faut préparer ma film pour nous retirer à SB. Donc, bakiyo qui pene zali. Bakiyo qui zali, tu as la kaka moment kanangi kananga. Voilà donc nga naza na mibenga kapena ke leki ya Sila Bissalo. Na nenga fote, na ndenge ya teke na sima mukongo na loba mama mususu. O bato ngo suka ngo aka babongwana. Babongwani mais biso tozawana tozabena ba vrai et to sala pena kop. Moni abakouk oyo apesi ngai kop oyo. En tout cas na o pesa ba merci ebele. Nyonso na nozwe ngona sima ya mukongo ya Sila Bissalo. Comprendre? Voilà. Nous avons Sila Bissalo donc Nazara Rawana, Nazara Lega Sila Bissalo donc Toro Samusa. Voilà. Quelques citations à Batutu dans l'année. Batutu Bolingara FK na Pesibino Mbot. Voilà. En généralité. Bon, donc mingi pena les abakouk, Bobo Rapé Misuna. Canal Doré TV eza ya moko na bino ko donc apena pe to kotambola pe kana lokolo ya SB voilà ngana ta pembe na clair na oloba yango otuninga bato na bina benga bango ba oyo senga ba benga bango ba benga bango voilà merci beaucoup otuninga bato na benga bango te secret allez-y comprendre il s'agit de qui au Colombia insectes bato bazana virus to boy ordinateur ezesika système bacheka basika bobacha virus to boy banzembo mabe pour koya ko endommager ordinateur mo Canal Doré zana no fresh to boy ba virus na kati ya batembo na bino to boy ba artiste bayaka na songi biyibi to lini bido kwa mengo na te en tout cas merci beaucoup na bino tout le possible sur confiance na Clé Média Télévision restez toujours branchés à la jamais de bye bye.